Mbote la famille, certainement vous allez bien. Bandeko. Nana profité de l'occasion, oui, ouais. Ça la. Na pesa message, si je peux dire. Na ndeko na ngai Enis Manianga. Bato ba yebi ndeko Enis. Boti une vidéo sur je sais pas pour ça pour enregistrer, vous savez faire quoi, je sais pas boti de là parce que na yebi na continuer à kalaza nango ezana ba bonné bela bloquer ngai. Pour n'a pas ce conseil moi c'est là nango te. Ouais. Donc depuis un temps, je crois dans la carabine une fois que nous avons une mission pour faire ça pour la sérénité mais nous bêta on bakara mais on a mandaté par Dieu. Un moment, tu vas réaliser que pour rendre compte, tu n'es pas battu, mais pas Nzambe. Tu ne peux qu'exécuter. Nzamba pas me place à Zali. Nzamba battu là. Et photo, bon mon natie, capture, bon mon natie. Et sa vidéo, c'est un essai de soutenir, certes Tamar, femme Tamar. Et n'habite tant à Kenda, l'église à prophète Neema au Seigneur parle bien, tant à Ezaki concert, certainement. Et je sais pas parce que Bazaraba mi, hein, à Kenda soutenir Negonaye. Et puis, prophète Neema, Zaki, on a battu Missus. Parce que c'est un essai de sur le prophète Neema. Prophète d'ailleurs au Vandaya à hôtel, il m'a fallu Gumba Maman Moke. Et on dit sur le bateau, mais il y a une vidéo na Facebook, on a mon Facebook. Et ça, moi, tout à réseau, nous vivons comme là, on t'a roulé, bah, du coup, on a mon bateau. Oh, bon, prophète à balanamte. Eh, bateau sur la ligne, c'est come on. Nous vivons comme là, bah, problème, bah, polémique. Et du coup, bah, on va moi, bilobi là, bah, lobby. Eh, c'est qu'ils ont pas quoi si. Bah, lui, ils ont pas quoi si. Tellement mon femme Tamar. Et moi, ngenge, bah, nous, ça, nous, on a depuis Kara. Nous avons pardon et pas que moi il faut pas baisse déjà et on doit constater nous va congolais hein et maman il a succès nyonso makila nyonso za omelate muso nyonso za reliate nous va congolais et c'est vrai ça peut faire mal ou encore ça va faire mal mais bon mukila on les arabes et en moins nzamba va bimisa muto atombola muto zo attend préparer parce que oyo ka modèle et tout. Je vais encourager bato nyonso batambola mabe na bakombo na bino tam susu sala eloko no moko boye obi oza na succès obi ozo réussir to makambo ezokende bien to ministère to nini et du coup bandi kosalir yo du coup bandi koloba du coup courage parce que eza inévitable sengaka nzambe apesako makasi ya komaintenir parce qu'on a choisi donc eza babilo mosusu c'est pratiquement impossible à koéviter yango bamafinga bamatonga surtout soki ça m'a mort simba ou encore tirer dans les bons en tout cas il faut quand même monter alors et bat balanda ngai surtout na YouTube bat balanda na mingi na YouTube na sala ba émission mo juste après le maman ya ndona biso Enis na loba elo mo bat ba se rappeler je vous ai dit à partir quand il y a maman ndona biso et du jour au jour il y aura des scandales na combat Enis. Et au bout, il y a un an, ça va déterminer, ou encore, de ce comme un jugement qui va se faire spirituellement. Ou il va positionner Nice, et puis Batou, qui est Nice. Si elle est dans les vrais ou dans les faux. Parce que ça va être Simba Kisi, ça va être non, Tazan, Sixena, Nzambe, Zandemo, qui est bien bolingate, et puis le maman, on est allé là. Mais, spéculation, scandale, on est aux les cas. Et d'une manière ou d'une autre et qui ne peut affecter ou soit positivement ou soit négativement si elle est innocente au bout il y a un an on tombe sous ma casse mais si elle est pour quelque chose et au quitte ça aussi ça est ouais aussi ça est suivi à la conséquence sous et dans cette émission on a tchaki vidéo ya prophétesse oya camerounaise bato belo boyebi après ça un message mo pour na sérénité et alobara boy alobi elle en fait non avant na loba mambo ya prophétesse wana bado boyebi
Naliwa maman Enis mokili egangaki eza même na TikTokers. Moi je vous ai dit bakangisa na famille Enis Manyanga pour avoir kolobaki Enis mutu sacrifier maman na ye bapesa so 10 ans ya boloko ezali quand même choquant. Nga na mega osata na sala émission na mega opesa même conseil na basala nzambe ba nzamba en disant que mosala nzamba okangisa mutu te po balobi ka na kisi parce que nous sommes destinés à ça. Yesu babengaka ye mutu akisi prodige non. Okay. Yesu babengaka ye mutu akisi. En ce qui concerne ma finga matongi mosala nzamba okangisela mutu te kangisa mutu po amelio mbongo ekabo kozongisa ya lisumu te boyo ndo samba apesa mbongo na soki carrément lingi kopia yango te soit aza na possibilité ya kofuta mais soki que non peut-être aza na mwa faiblesse ya kofuta okoki peut-être comprendre. Et bref, en ce qui concerne ma finga banini mosala nzamba okangisa mutu te. Et la fille bakanga ye toyoka babamba ye so 10 ans ya boloko. Bon, elle n'a kota trop kuna te mambo mo ebele lobamaki après liwa mama sœur nécessaire un mois te fallait que beta concert ba analyse salemaki no eza normal te bato musu balobi te yazo ke salela nzambe. Bon na pesa pe avi na ngai bien que awa mwa koloba mambo na nyonso ekozala te na salela ngo émission j'avais expliqué à la lumière de la parole parce que ba Moïse bazaba serviteur de Dieu balela bon ba 80 jours. Oui parce que l'homme n'est pas esprit. L'homme en fait l'homme a un esprit mais a un nzoto a une âme. On est humain, on a des sentiments et oyo ezali naturel eza normal na vie humaine oyo nzambe na ngambo na ya comprendre parce que eza bongo matin eza pour la vie te oui mais on doit mener des surtout lorsqu'il s'agit à un proche. Et bref eza ba analyse to salaire les cas parce que lobisa mokili. OK, alors du jour au jour bandeko ba spéculation ba scandale mambo belé quelques semaines passées tout le monde a vidéo ya Sereni Sabina de 57 malgré Nanzembo là je crois Nzembo ya voilà bato meyo mona vidéo wana et lobisa bato tout le monde a Sereni Sabina de 57 azo kita nango talaka Sereni Sinde a déjà pambo wana misune na banzoto na ba santé so kita na 207 imaginez et lobisa mokili. Bon moi aussi va commenter trop té parce que ngongeza te maman na lobara boy Bible zoloba to discerner prophétie to rejeter en bloc te ya ozwa to zwa ya boya to boya message eza ya ni seza yote kokota mambo te oyo yebi to zo maîtriser te ozali père spirituel ni to za mentor na été oza mutu obosambela ni passe mo te via enis oyebi yango te motema enis kanzambe mutu ayebi oyebi enis physiquement na musika. OK, on a mazo reproché oyebi te openza baza pour na vie enis oyebi te ils a bien encouragé ko linga ko betele maboko mais botika oya ko tshara des fois zolo na maman bozo maîtriser te parce que tout le monde a bato ko pesa message bat bando finga bon de toute façon on kanga ba commentaire maman na lobi boy yenda ma pesa ki message que liwa maman enis c'est un sacrifice et na message nae je sais que humainement ça peut faire mal mais bon c'est ça. Alobi boy enis abenga ma yemela nzambe enis abenga ma za étoile il faut briller mais à dévier il faut zonga na makolo nzambe parce que ba conséquences que ça tellement mabé risque za kufa pas seulement elle avec une autre sœur car la République démocratique du Congo yembara. Moi je connais cette sœur là mon attend à combo exacté parce que ma message n'y sauté za ya lobao et attention nzamba yebisho loba ezana lolenge mo ba ya lobela yango bat bala nanga ba YouTube mingi na ya ka ko confirmer ba message koto balobi na ebisimo que non. Vous vous rappelez 2 ans passés na sala émission mona lobara boye bato belo bala nanga ba yebi ya ona linga penza te kelika mungane na banda yango ngana ya kaka koloba oyo na yoki oyo na moni. Et parmi ma message na zwaki Serenis je vous ai vu en conflit na bande kona vos propre ya libota moko na yebite so zo vivre le mona actuellement ou encore et goya après mais ça très attention bakwa kizo de beaucoup de choses so likambo wana obi kango to ekomi lukelo nyanzambe kokena oka ate na forme ya ote jalousie parce que tombwami ça très attention minga olobezali mais so esenga na sa vidéo musu je vais le faire mais considérez
Moto baningami. Bandi on a ça vidéo mo hier. Et maman le baiser la tellement mec bon ça m'a sonné. Pour on a vu sur Nice manianga. C'est à Nice. C'est une bénédiction pour nous. Bolingo solo. Ezalaka muto monyo na mabe. Aibisio que lo sale à mabe. Malheureusement ba Congolais généralement ba en vrai amour te. Congolais soit aligné moto. Soit ça comme fan amour. Tout monde moto na mabe. A lo bata otikai. Et so bino webo reprocher moto na ke o sale à mabe. Pobo aider moto. Ya otomboka ofinga nde moni bilo bato bele basalaka. Ba ina ba commentaire ya kofinga. Poani parce que bolobi lo momo et lo momo Oya s'appelle la honte contre Nice Manianga. C'est à Nice. C'est une bénédiction pour nous. C'est à la grâce de Dieu. Si vous battez le loco, on avait. Et au gaspiller en haut. Non seulement. Et. Au perdre. Bisous au perdre. Bateau balinga au perdre. Maman, qui va mon lit erreur? Qui va mon lit erreur? Et ça a très dangereux. Cause on a mentor à ce prophète. Bon, je sais pas trop. Mais, na peut se conseiller dans mon seul en Zambie. Qui va mon numéro erreur? Vanda, Sala, Balobani, introspection. T'as la rétroviseur. T'as na simakoto outil. T'as bisu koko, mina bisu ozo kende. C'est l'examen de conscience. Ba makeli leo itambo na ba réseaux sociaux. Ba scandale, ba mambo bat ba oloba. Ko rejeter en bloc té. Mais tout na, pourquoi ça? Pourquoi ça c'est vrai? Ni on sauté bat ba lobara. Ils ala ya solo. Et bat ba ko c'est la bat pe ba mambo bazali. Bat ba salisa pe bat bazali. Parce que lorsqu'on décide de servir Dieu, réputation est comme arranger. Maman, qui va mon erreur? Je crois que la bataille de solo, il y a émission mon Sereni Sasalaki. Bah, il y a qui sont bandés mon kili. Bache Cindy. Et Betty, et Batouni Sereni Swanani. Sans doute, toi, Cindy les cœurs. Bache Wata. A Betty, Bache, je sais pas comment, quelques moi, 3 ou 4 musiciens. Baby, c'est Sereni. Il y a Betty Gospel, hein. Si on est sur le bibo, il faut que nous attendre au Yokango. Maman, qui va mon erreur? Il y a le baki. Bah, invitation, nous allons répondre à tes. Tu as le dépôt, tu as la grâce de Dieu, tu as l'onction. Et si nous honorer, et si nous respecter, et si nous battre la yango. Bible, les autres sont foulés par la grâce de Dieu au pied. Moi, je suis comme moi. Et belé, bah, boyemba. Mais va comme moi, te. Belé, bah, na mingonga kito. Mais va comme moi, te. Ozungolo. Maman, battez la grâce. Ali mambozo kendele. Dama sunga. Pour se ressaisir. Sinon te. Lobi amabe. Je te parle étant clairvoyante. Et ça c'est parce que to lingi ote ou encore parce que quand les soit reproché balingi ngate. Bon vu que bino boza trop élevé. Moi ko ya ko accès vers vous ezate. Ya ko sola na bino ezate. Ya ko ba numéro na bino ezate. Tellement biso to na se mingi. Hein? Biso to ba TikTokers. Biso to ba YouTube mama bato ba songi. Bato bilobela, bato basala ba émission pour na ba vie. Bato basala ba émission pour na buzz. Donc pratiquement impossible. Tokutana tozwa numéro to benga esimbate. Esinga ke no le kana nzela manager. OK na komisa message. Fa ba mamu so esinga fo sola na mutu azwi message. Nzambe po épargner mutu na kufa. To na mabe.
ako utiliser ata moto liboma za mulungu santo te nzambe po abikisa moto ako utiliser ata nyama ata mbo ata niao nayebi na kokani na ote nayebi na otelema na yo te mais le Seigneur m'a juste utilisé comme instrument de te dire sala très attention na nzela ozokende mpunda Balamu aloba azalaki nyama po épargner Balamu na kufa peut-être na dignité c'est pas ça le problème mais sepelisi nzambe aleka na nzela na ngai nzambe abatela nzambe apambola yo certainement tu vis moi bamakambo ebele mais oyo okoloba ngo na public te nzambe aposa attention na yo songa makolo ya Yesu lukelo ya nzambe il est miséricordieux que Dieu te bénisse que le Seigneur te bénisse bandeko ba message mingi topesa yango des fois en public eza kaka mpona moto baopia message te mais pour tout le monde eza ndeko mosusu to bandeko misusu oyo ta mosusu na mambo azosala akozala comment on dit intrigué na mambo bolobi nzambe ayokosola na ye moto mosusu lobi ta mosusu akotombola mpe lokola ya Tamara akotombola lokola ya Nisi likambo oyo ntango ndeko wana tesenga mpe funa sala attention mais malheureusement bato nyonso bazongola comprendre te mingi bato bayaka na bacommentaire mpona oya kofinga mingi bayaka mpona oya kofinga malheureusement ya mawana ya passé sinon le message est passé yango nde moza ya motuya conseil pour chiter na koloba na bato nyonso na vie linga koyoka yoka ebele loba moke la Bible dit même un insensé soit avant de calme apparaîtra un sage apparaîtra Mutamaele. Pourquoi? Parce qu'avant de calme azoka ata nyonso ezala ya kogobe te fo oyokaka loba moke kobetaka karama nyonso kaka te korejetaka nyonso en bloc te komonaka kaka mabe te partout non c'est parce que balingenga te non eza parce que na mati mingi na succès naza na mbongo naza kitoko na bali bango babali te yango wana baza kotonga ngai yango wana baza te mama mwasi ya libala azala na bakamarade ya bacélibataire te trop te mwasi ya libala azala moto babilobaloba te kokendaka na bandaka batongi na kosala basongisongi libala oya kokufa yango moni baotonga yo sikoyo yo lo comprendre ke comment kazako lati wana ya mwasi ya libala ezo exiger to bezo senga na yo lolenge moko ya mwasi ya libala donc tu n'es plus célibataire tu peux plus te comporter lokola célibataire non yo monaka ke non te ponga na bali bango bali te non eza te po bango bali te oui c'est vrai tant bakoki mpe kotonga yo ezalaka nango po bali ya mokili yango ezalaka ngo ndenge wana mais nyonso te eza kaka kino po bao jalouser yo c'est ça la famille en disant ces choses c'est pas parce que moi je suis parfaite hein na peka moto mais pour non pire conseil esenga te ozala parfaite biso to bata bambeba mais tosengaka nzambe asunga pa batelaka enfin ke oyo tozoloba biso moto oza bandakisa vous qui m'aimez merci et continuez de prier pour moi parce que ça risque mosalo tozosalo bino boyebi moto
Balingami, la famille, certainement vous allez bien. Dans cette vidéo, hier, c'est un message pour la négociation Enis Manianga. Ici, il y a des choses encore, et ça continuité. J'étais tellement busy. Ésaïe 45, pardon, verset 7, Bible Zoloba, je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes ces choses. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Nzambe a fait prospérité. En même temps, a créé adversité. Quand Nzambe wana. Adversité contre moto yemo a fait prospérité. Pourquoi? Simplement parce que lorsque tout va bien dans la vie de l'homme, nous avons tendance à reposer dans Nzambe. Mais tant que nous avons contraire dans la vie, nous avons toujours besoin de secours. Donc, nous avons besoin d'être suprême ou Nzambe. Ce qui nous permettra des fois, avant, nous mari dans nos vies. Ils ont pour reconnaître que non, ils ont Nzambe. Ou Seigneur Biso, à chaque fois que nous avons un problème, tout tourne un regard vers eux. Et Moïse m'a tout aimé à l'obéir. Et élévation et même à Bambongue. Élévation et même à Bipépé. Abisoko mati mingi na vie keba na vertige ebele bandeko na ngai ba umela na gloire te parce que généralement bato bayeba gérer gloire ma pays surtout biso ba africain non les Congo particulièrement les Congolais to gérer gloire ma pays muto aso amati alisuko yoka te conseil nyonso bakopesa ye jalousie et reproche nyonso bakosala ye balingi ye te. Et pourtant, la Bible dit que le sage écoute et augmentera son savoir. Bon, moi, il fallait comment pour ne pas se ressaisir à sa conscience. Que battait en soi dans les boulots. Mais nous avons malam. Mbalamoko et ici. Acquérir expérience, acquérir sagesse, acquérir intelligence. Et à comment la réserve, à comment la keba, à comment la maîtrise, lobby, batum sous il y a à prier. Oh, on se retrouve dans la même circonstance. Il y a aux amis placés pour te à bango. Et leki, moi na keba, na leka anzela o, c'est comme ça. Malheureusement, bandi on a vu son mingi. Tant aux heures au thé à bango, tu peux reprocher bango. Et bi ma jalousie moté mama bé et besoin de salir biso na sala qui vidéo mo des jours passé juste pour na pire conseil na lobby bandiko bayembi et basali Nzambe vous qui êtes élevé à chaque fois bazo ko inviter bino na ba émission. Demandez la sagesse à Dieu. J'ai donné un conseil en général. Je n'ai pas mentionné le nom de qui que ce soit en disant que nous sommes là dans la sagesse. Nous avons pas pour un caps à combien un inbox. C'est une bonne chose. Elle n'était pas d'accord. Nego exposé manque à sagesse n'a mis sur bateau. Pour elle, les a insulté. Comment on va fingaï? Monsieur maman a finga batute. So banelo na la vidéo on omona inatika lu fingo te natika lipe ko mentionner te ke koloba ke yo za sagesse j'ai pas dit ça. Ndeko kanga mikaka ke. Ngana fingiye. Ngana lobi ke ya za na sagesse et pourtant natika koloba bongo te. Na rebandé les vidéos nulle part natika koloba bongo. Elle me dira que non, il faut que bande la vidéo qui est rectifiée. Parce que monsieur maman et ça conseil et à apprendre à laisser. Et ta façon de répondre est choquée qui batoni on sort ngakati. Elle dira que nesinga nga oyoka ete pona yenga na boko yoka e. Donc émission na yé pour salir yé. Émission na yé qui pona ba vie na buzz.
On a pris beaucoup de temps à écrire. J'avais demandé son numéro, mais elle n'avait pas voulu. Bon, elle est libre, hein? C'est normal. Il y a un bateau boyard dans les commentaires. Point de bengi de konayote. Point de lukiyote. Moi, la plupart des bateaux boyebi bastar, bayembi et autres. Généralement, sont des orgueillés. Yakosakanate. Pasteur musicien, ceux qui pasteur chantre, ceux qui nini. Maman moi zo la un message. Boye karaté hein. Ils ont la belle mobimba et puis particulièrement maman was en France. A tchan on a TikTok. A luka na forme nyonso. Ti a go benga bureau na ye. So pe pas pesi numéro. Na besoin numéro pasteur. Ma bo absolument pasteur. Bo pesi message na la pour ça na sola na ye. Ba répondre ba lobi ki aza busy. En attente. De bino boyaka ok pour aller no benga de wana yote. Pour aller pesi message on a privé. Et généralement ce sont des orgueilleux. Et généralement bayoka ate. Il y a ça mati. Il y a ça comme grand. Il y a ça comme élevé. Il y a ça comme mutu munene. Yo elo nini. Yo mdoluka ba vie na réseaux sociaux. Yo tiktokers. Yo youtuber. Yo soki nini. Yo soki nano kokana na yete. Anatana yote. Api son numéro pour ça non nini. Boba mastate boba ningate. Or nzambe. À quoi utiliser n'importe qui carte même n'importe quoi. Poison sa mutu nanzela. Mpunda bala mazana molimo mosanto te. Ala inyama. Maloba. Pona ko épargner prophète. Wala ina revêtir na molimo na nzambe. Pona ko épargner na kufa. Mes frères et sœurs, tous sont de ma voix. Yo kaka. Et ko épargner yo. Ato tomba mindenge nini. Yo kaka. Et belé bande qu'on attend en préparation. Bakima mambo belé. Surtout brisement. Sojui ngolunza ma brisé ote. Ils a compliqué. Ko gérer gloire te. Ko gérer gloire te. Nzamba sunga biso. David a ebisi, nzamba ebisi David. Après yo, Salomon mwana ova na kiti. Mais soki ayo kingate, sora to singate, j'utiliserai les hommes comme des fouets pour na obetaye. Nzamba utilisera mingi batu, ya ombo monaka. Oka mosela nzambe moko, moyembi moko, bino bozo yebate, vini na vivre en coulisses en cachette. Baba tout monde bosela salebe émission. Ba otonga tonga ye, bazo finga ye. C'est Dieu qui crée l'adversité. Pourquoi? Pour on doit recourir et pas dans Nzambe. Mais malheureusement, bele ba santé dans la bonne ba voir na bango. Ce qui est triste. Plus tu oyo kate, plus Nzamba continue à coincer. Après un moment, Nzamba relâche otika. Et en bon moni belé le ba comment na bango sujet ya ba scandale si je peux dire. Maman se permettre na bango de tout. Tellement Nzamba c'est la chaya sanza ya tikae. Trop d'habits. Balobi rien. Nzamba reprocher rien, pekisi rien, kindumba tika rien. Kobomela bana basi ya bato mabala. Po ya komi star, ba rote ba yara bango moko. De yo il faut pambola bango la ba yara bango moko. C'est ça. Oyembela Nzambe, mais on a deuxième bureau moto. Balobate. Ozoyembela Nzambe. Donc toi tu es serviteur de Dieu ou encore servante de Dieu. Moke simba kisi. Est-ce que ça a un sens? Est-ce qu'il y a un sens? C'est ça. Na moi on va commentaire à lobby. Do ya Nzambe zala soute bino ba nyoso ba simba kisi. Bien sûr qu'il y a Nzambe zala mais problème toi non surtout na temps oyo. Ba tu vas prêt à tout. Pour la gloire, pour le succès, pour le bon, pour l'élévation. Que Dieu nous aide. Reproche nyoso, conseil nyoso. Ba émission, ba vidéo nyoso, ba salara, ils apprennent ba vite. Mais Dieu parfois parle. Mais ba bossa sourd d'oreille. Bandeko, boyo kaka, ta Nzamba zoloba, ça va vous épargner les beaucoup.
MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika.